bande ko balandi à 3W Congo Millennium et bino batomesana ko lande émission na bino qui une réalité toujours na ba réalité ya kin kaka ndenge zalaka yemo comme ta présenter émission maman colonel lumière chizubu la lumière qui brille dans les ténèbres lelo na kin est un phénomène moko za système tibelez donc biso na bino to ebite tibelez ango eza nini balobi moi si sans tibelez babomba ke na ndako parce que biso surtout to yeba tibelez eza nini. Est-ce que moi sinon c'était fois à la tibelez basa sans tibelez moi hôtel msango ezate yangwana toujours leka toujours na miko kaka ndenge zalaka. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Papa langa na to yeba nanu tibelez eza nini tibelez eza nanu nini. Ah bon pona nga biloko wana na yo kaka ndenge bima bongo tibelez na ndenge nini bato basepelaka nango bino mo boyebi ndenge nini na mboka na biso ndenge nini bato baza mais pona nga vraiment tibelez na yebaka te eza na yebi ke tibelez eza pine ya mutuka oyo ezalaka donc ezanga chambre air ndenge na yebi mais bato bamemelaka ngo na bandenge mususu. Si on a ndenge bana kin ba memela ngo ndenge ni tibelez tout poto ko tourner bo moi ça sent tibelez ba télémisa ke la nzela est-ce que panzela so mo nteke tibelez wana expliquez-moi bien ezanini. Bon tibelez pona ngande na yoka ka bango ndenga na yoka bango nde balobaka eza mwasi oyo aza simane za munene yango wana nde za tibelez. Ah bon pona ngana ebike eza ba idée na bango mais pona ngana ebike mwasi munene to muke bango nyoso bazaka basi siko baswa mike o bazanga ba tibelez lokwa ba biso boye to baza bomba baso bomba la bandaku ah wana ba mikosi pona nga kutu na préférera mwasi za la muke oh munene wana pana nga kutu na mona ngo te bon biso nyonso te eza na ba oyo balobaka yango balingaka bongo mais pona biso vraiment pona nga na loba donc na chaka ngo pena na makanisi na ngate. Merci beaucoup bino mo bo kinde balobi tibelez mutuna mutazala ndenge nende azwela kango toujours to boso langa pe papa za aza bezo lobela tibelez papa langa tibelez eza nini yebisa na biso. Bon pona nga tibelez ezali pine o ezanga chambre air mais ndenge bato bakomi ozolango na Kinshasa ezali na lolenge ya genre ya bato moko boye oyo balela bisengo balela ko bon ba genre bisengo eza ba genre ya bato balingaka ba bar o balingaka basi o babalaka te o balingaka basi o balingaka kovandaka na kati ya ba bar. Donc on a landé mais c'est que tibelez c'est vendre dans la bar. Oui moi si o azaka na ndaku jamais okomona nzoto na ye to okomona sima na ye munene nango to muke nango mais o bazaka na ba bar soki bayoki tibelez ye moko azolakisa yo penza sima na ye munene nango tibelez mutunyoso to présentaka présentaka nde sima ya mwasi ndenge ezaleli. Merci beaucoup papa tozo konta pas za makambolo pour netali tibelez papa langa tibelez eza nini. Bon, pour moi je dirais ce sont des choses qui sont bizarres. Comment ils sont total dans les temps précédents hein? Babylore Aboué, c'est la guité. Quand même, Sansir Fozala, Namboka, Sansir Fozala. Nous avons un ministre chargé de la culture. Quand on Nzembo Zobima sur le marché, quand même, Batal Nzembo, nous avons des papas, nous avons des mamans, nous avons. Ce sont des choses bizarres. Ezaline Nzembo. Mais tant que Nzembo Zoyembama, tozolanda pe ko interpréter Nzembo, tozomona d'ailleurs mutoyem bien azolobake soki moi c'est dans tibelez te. Donc au mettre à côté. Et ça biloko ça peut pas se faire. Et ça sont des choses vraiment des choses impossibles. Ozomona donc biloko ndengwa des malamu te. Donc moi personnellement je suis en train de conseiller même les ministres de la culture. Donc azwa même likambo sérieux pour eza musala na ye. Tant que Nzembo zo sur les marchés, ba censurer yango batala. Est-ce que Nzembo ko le kate ba ikomi na soni na ba papa na ba maman na bana mike. Donc vraiment c'est une confusion.
Merci beaucoup qui papa ndenga lobi do Tibélez et beta malonka na babar. Toujours continuer toujours. Tokoye bazan bezo lo baba onde bat bandi masola Tibélez. Donc moi ça Tibélez soka zate faut bomber na palais pour na yo. Donc moi ça Tibélez nda moi ça tambola na e. Mama pona nga na loba ke moi ça Tibélez ande mouvre moi si. Po biso ba mibala mikolo to moi préféré que moi ça moi na pe quand même bien na mi ça ba camarade. Autant ba pe na moi si. Biso to comment préféré basi mo botambola pe boye moi si catégorie mbishi bien Tibélez na e. Tibélez c'est ça ni contrôle en fait ba Tibélez c'est ça. Tibélez Tibélez pour nga eza moi so azana masoko minene. Wana Tibélez. Yangwana leader. Tibélez. Yangwana ndi. Moi c'est ça Tibélez ba bomba kina. Moi ça Tibélez ba bomba kina na opwani. Basi mso basi otambo na bango te. Moi si msusu omona otambo ne boye ata botambo masabo ko wana te. Ba ko je place mo boye. Ebeta déjà pour mona kande yo zalijo. Au moins moi si mo boye 1 mètre muke bongo mabe. Yango to mo préféré. Oh kinde balobi moi si sans Tibélez do mystique. À lire à Tibélez toujours continuer nango. To le ba ki faire à Tibélez. To Tibélez to continuer. Do ba ya ba tomboki, bo bi basa Mikel Isute ka basa ba Tibélez. Boso na ngape ya mon kwa za ko expliquer biso. En pantalon te que Tibélez ezani. Papa langa. Tibélez ezani. Bon, premièrement Tibélez faut expliquer bien. Tibélez c'est un combo. Tibélez c'est un combo à Pinet. Pinet autosel la mingi ezanga chambrière babamba ngo ya Tibélez mais na façon moko o lelo to komo le Tibélez so abi Tibélez que moi so za sima munene ndenge Fabrice ya mbara ya mado donc moi so za sima munene ndenge pe le to moni nzembo mse bimi kombo Tibélez nzembo ngo uti na ngambo yo na Brazza et pas ya DJ nani kombo Kratos yene mtayembi wana ye awa donc moi so za na sima munene ya bingi kombo Tibélez mais eza pour ma choix ba mutu mso alinga moi sa munene muso pa alinga moi sa muke ezate que non moi so so muke otiki na palente ezali gamba choix toujours en sima mais bino monde bolobi basi amike basi bazanga Tibélez babomba bango na bandako to remarquer que na babar toujours basi ba Tibélez so basi bazanga ba Tibélez bo tia bango wapi non pour mes anini yenda lobaki bongo alobi que moi muto azana moi sinaye o azangi Tibélez si abomba na palais wana selon ye mais muto alingi moi sinaye et a choix azamuke obimana o azamunena obimana mais mingi le so to ko mona que non basi o baza minene ba Tibélez ba komi ko mipesa toujours na kibondumba loka bazo linga bango mingi ok bazo bate ba osakana na bango nde ok baso mikende ba oso mabale belé koleka baso minene ba Tibélez de ezali kambwa choix de el kambwa choix conclusion pour l'on pesa mon conseil ni basi amike balela ka o tonini donc conclusion on pesa basi amike ba vrai chéri gardez taille na yo ko chacha fouette okoma Tibélez o pas Tibélez si kala na Tibélez no mais landa vino ndinga sérieuse kolanda te keno lokota Tibélez okenda na baba osala kindumba ole satana yo pamba de sandingwana mutu mtatika na position na ye yalikamwa choix esili. Merci beaucoup bokinde balobi ozangi Tibélez vanda na yo bana poto bino bat boya Kishasa mikolo donc awa za système à Tibélez donc sans Tibélez donc soko zo ya vacances avant kita donc mitala simano Tibélez ezate ezate donc ce Tibélez ezate kokoma noate donc ba jo ba komo linga basa Tibélez biso pe basi tozanga ba Tibélez donc mutu na mutu mi sepela ndengo za ozala na Tibélez ozala na ngote sepela ka na faso za koluka Tibélez te ebele ba mela ba C4 ba doda na denza matia sauter ba kiv magique a bango donc pour na lelo boki déjà Tibélez ezanini boki ngoti te panze non teke pour na Tibélez toujours ndenga zala soki na bosa ko pesa ba mbote na ba ona loba hein ministre quand na loba ministre éducation maman bota lumière Chizubu maman Pauline Moulanga hein yemoko nanga moko donc pour la tokuten balasi mabai